En fait, j'ai aimé l'initiative. Ma bien asoga neba congolaise à la tozelara mutufao ta musiga pa l'initiative va bien. Ou bien peut-être tozarandi motivé pour ce tomoni mutauti musiga sa initiative va bien de to soutenir rango. L'aime so so biso mona kate une initiative o inga simbate. Mais la pesi merci ming na ndegona ans les fantomas du théâtre l'initiative et puis et là c'est Bolingo qui est entre biso nous allons à Bolingo, il y a pas de polémique entre les comédiens polémiques et la raté. Bien que tu aies biso sauté mais quand même au moins il va comédie ba ebele et à Bolingo. Voilà. Score à l'élo. Ton nom déjà tout mi-temps même ça d'être. Toi la match nul, toi dans match nul pour l'instant Nevi. Donc je crois dans ta là, dans ta net dans la deuxième mi-temps. Sur la moni bozo menacé trop vraiment dans la pantalon dans matin terrain. Et puis sur la matinée terrain ça jamais bé. Ça m'a bé pour là ba to milai na terrain et ça scandale. Moi ba remercier. T'es le on peut ça me remercier matin la pesca bagnon ça va bien moteur merci mes amis. Bonjour maman. Bonis. Santé za kitoko makasi. Ndé bomo na maman ya kitoko makasi. Réaction non pour na match. Bon, réaction nanga ezaka ke moni ba jour à boyer ezaka vraiment belete. Donc tokuta na rapenza te mais retrouver à boyer et ça li biso plaisir à ton tinga na auto tournage ngana fatu. To si tournage kasi ko nga fatu na Batista. Tu ko rejoindre baninga place parce que banda déjà ko beta bal ah ouais en tout cas plaisir à trop kuta na bandi na biso be to mona na rapenza te et to moni pende na biso ansa zakana biso te aye pe ko tala biso vraiment to dans les 5 trop quoi et ça biso bien. Score na yo pour na match. Pardon? Score na. Oh biso to nyata bango te. Bazo encore bazo menacer mais ba ko za mo tour na bango hein. Bazo na mo tour na bango ta biso to kiti terrain. Bazo na mo ba tour na bango ba regretter. Moi ba remerciement na batu. Petit yolingi nini? Remerciement na ba fan na ngatu ba yanga. Bon, bolelaki oh ndenge ni ozomona susu te na musala na zongemisa kaka pona bino ba fanatique yanga le yanda ya veut dire mama bishop. Donc ba fanatique na ngatu na sana zongemisa ka ndenge bolobaki lobaki boko tokotamba site belé bo tokotamba chaîne belé bo mon ah bokilo kake hein bozo bokilo kake alliance na site oyo à part site boko tamba site belé donc na c'est déjà ba tournage belé veut dire ba fan na ngatu na lela bino fort donc autant comme mutu tetema bosé belé na nga bino mingi ba bisous bolanda kake mamunda yaza en forme bo mona bokilo kake ne mamunda yazo exprimer aza yaya moko aza ser moko azalaka entourage ya bandeko na ye ba artiste et comédien donc asekaka na mututu aliaka na mututu mena sika mabe nana te donc les loza dégâts. Merci. Oui, bonjour président Baptiste. Bonjour ndeko na ngai. Boni santé. Ouais, santé kitoko. Tout na journal le ezo sangisi ba journaliste na ba comédien réaction na par rapport à ouais, en tout cas na sepeli na ndeko na ngai idée azui ndeko na ngai Ansi Luzolo ko sangisa batu boye eza facilité. Le faut appeler muto aza motema ya bien. Dans la bonne foi et pas motema bolingo. Dans la bolingo nem ta sali que non to kutana bandeko quand même comment on est moi passé il y a rané à terre en ami kili a créé un événement de façon que tout le monde en attend moi bonjour la bande de musu tout le monde en a raté. Voilà. Parce que les associations de journalistes Ajmelco et Sangani na ba journaliste na ba comédien plutôt yo idée wa no moni non c'est génial. On dit babi siga batu baza et siga nzamba baza. Alors il a besoin génial de façon que nzambe susu azana biso de façon que écola bamaka mususu bien pesa la susu na kati association donc na pesega na nzambe moko à bénir Agelco Ajmelco donc ouais association de jeunesse internet nzamba bénir biso vraiment et ça la bien vraiment na bénir pe na ba artiste comédien donc c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Ok, leader, na comprenons par rapport à jeune n'enge batebele ba comprendre la idéologie. Ba lobby que leader au l'équipe bango tout na pembe mais boulot na TV mikolo moins ba tu vas comprendre te ozo manquer artiste to ndengeni. Te wana sege yo talanga te. So mutalbe bango sege et pas na bango ba na courant te. À ça l'effort sur matin groupe à comprendre que donc figure de ça ils ont cartonné. To beti ba ya mampala. Tu as sur les réseaux sociaux à des bandes, travailler boulot makasi. Nabimisa Marie-Jeanne,
na bisa papa wata trop ba mona nzamba bandal à des bailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, Président. Bonjour. Oui, bonne santé. Oui, santé très bien. Ça va, tout le monde là. Tout bête à balle, donc ça veut dire que pour la bonne santé, quoi. Ok. Boni à Ajmelco. Non, Ajmelco super en forme. Il y a donc tout ça vraiment équipe au grand complet, quoi. Donc il y Oui, en tant que président, on a un problème entre Karine Mokonzi et Mike Lokamba pour libérer derrière Karine Mokonzi. Réaction par rapport en tant que président. Réaction c'est que le dossier à table il y a comité des sages. Donc nous avons autorisé à le battre. Il y a un moment où c'est terre nous. Toute l'activité n'a pas eu les cas. Tout l'appel l'État, nous allons agir. Mais biso tant que Ajmelco, sage, mikolo, encadrera biso na Ajmelco, traiter notre dossier wana. Mais on est jugé. Pour que la décision finale il y a comité des sages. Décision finale, en tant que président, on a des ordres, on a par rapport en tant que président, parce que l'association Ajmelco est un des fondateurs, c'est quoi en tant que président Olobani? Bon, en tant que président, je pense que nous avons des ordres, nous avons condamné l'image à Ajmelco. Mais il faut que à la fin, ce qu'on a tout le balai kambuka te wa lobby to se comprendre. Il faut to sangana to misili kanisi moko et puis to leki na média pour to lo bango parce que bato la biso ebele baleka biso na mayele baleka biso na sagesse donc en fait to lo balai kambu photo ye balole mona biso 777 000 fois avant to lo ba et sika ba mikolo bazali donc d'ici peu bandeko ba se tranquilliser ba s'apaiser d'ici peu comité de sasso ici musa nango en tout cas to tchati ba lundi mardi awa par rapport à ces problèmes. Et là, le problème est aussi là. Peut-être que l'État, que Karine Mokonzi a gagné, c'est que Mike Lokamba peut-être à cause de sa revanche. Ce sont les hommes de peu de foi. Et puis ce sont des gens qui cherchent des désordres. Parce que comment on peut des désordres de oh mutu morote na mukili o azamayele o atanga classe ako souhaiter ici qu'avant des ordres là donc mutu tout ici qu'avant d'alongola la salité alongola des ordres achaka propre achaka kimia nous espérons étant que ba dirigeant ya Ajmelco que kimia kokota marambo ezana kamoni Ajmelco eza bébé donc malembe tout bande déjà ko traiter problème moko et puis mutu aza les en Ajmelco azana noté jusque là donc pour na biso elengi na ngwana sola kina Mike Lokamba na sola ki pena Karine Mokonzi bango tout baza épargner na Ajmelco na makambo wana donc Ajmelco tant ko ya et ko poser chakande climat ya paix climat ya kimia pour que bango balé et puis makambo oyo prochainement et comme la yote comme la paix sungate voilà en tant que président misu ya bana monde entier batnon so part dans le monde la ka France Stemai oyo azo kamba Ajmelco aux na ba département parce que des ordres non on a vraiment des ordres za mingi batebele bazo silika awa batebele oh boy ozo s'organiser ndenge nini parce que ba condamné oh France Stemai ndé azo tcha des ordres parce que aza ordre te yo lobanini par rapport non et c'est bazangi je pense que moi bambé zanga raté hein tout ça batou ba œuvre humaine est imparfaite donc tout ça batou mais muke mon kan constater que sika boye simba kité oyo lobi on a comité jouer vendre le cambona to arranger ngo lobi li susu muninga muso na likambo malé jusqu'à tout ce que to aboutir na solution moko to aboutir vraiment na kimia moko boye na bato batala biso ba nokamwa oh enfin
journaliste internet bakomi quand même na mutu bakomi quand même na sagesse bakomi quand même na mayele mais ton na début likambu bakene na biso mbangu te toza batu to traiter comme nyonso te ya mokili mbala moko batika na biso ton petit à petit mais pas ça la biso ko confiance à Jumelco j'ai confiance que eko longola problème nyonso o ezanaka internet je vous assure. Oui, journaliste journaliste misusu o ba ya ka réunion te ba kutika bo ba ba koti mbala mo ba comme kosaka je conseille nini ko pesa na bango parce que bazolando de partout parce que bato ma poto balandaka o bazaloka témoin to landaki Franck Stemai alobaki boy nino lo ba journaliste o bazocha makamwa désordre bazo ya réunion te bazo participer te mais ba yeka pour notre désordre lo bana bango non lo bana bango que batika déjà et puis deuxièmement bato la biso je pense que bazo mona et puis ba pesa biso charge wana malé mais ne pensez-vous pas que nanga moko surtout que ne te vendre awa il y a des gens qui prennent note bato bazali bazo comment bazo tala que notre président awa et puis na décision nga moté to vandaka to vendre sika to sangani to meyi ko traiter les camps to rappelle tam sur 3 heures 4 heures du temps car pas un problème moko donc rassurez-vous que malé mais marambo oyo constater et puis yo moko il faut de nos saka je pense que aux journalistes aussi micro boy soko moni ko bayete ozongi sima te soko moni étant à Jumelco membre à Jumelco oye au proposer problème wana to vendre liango et puis to traitango je pense que mutu na mutu il faut azwa et sikazali amema moi portion ya pouvoir naé étant que membre ya Jumelco amoni kambo yo moté ndeko yaka nan o salimabe to kozela ka président to kozela ka comité directeur te yo mo ko tcha kimia ici kozali parce que nous sommes talaka ko gérer bato belebo eza moi passe donc mutu na mutu ne ce que linga Jumelco je pense oko tcha kimia ka ici ko bandeli et ensemble Babinité fait la force, ensemble on va aboutir dans quelque chose. Ok, merci beaucoup président. Et chers internautes, 42 Toyebise Binotin, Baba qui enchante par la victoire avant la guerre. Oh, sikoto combien? Babi match na biso ya lelo et sili. Ba artiste et comédien ba gagner biso ba journaliste. Yango to eno ko za ba réaction ya artiste na biso moko comédien oyo amarka ki bi pendant match Christian Shoga. Bonjour Christian Shoga. Ouais, bonjour Lissousou. Bonne santé. Ouais, santé bien par la grâce de Dieu. Réaction no ezani par rapport à match à lelo. Na moni beli mbenza wana, c'est-à-dire moni déjà ba massa na ba joueur, ba poto la massa na ba joueur, il y a ancien joueur. C'est-à-dire réaction na ezaki non par rapport na prometteur qui na ba journaliste na bisa bon que to beta na bana basi. Pour na moni bana basi ba l'équipe bana mbali na ebele, c'est-à-dire il aura to beta biso nzango. Na ben na esprit en putu. Ya mo na laxi ke na tsebi. Ndeka na prometteur ba. Soma ebi. Ah, bah, match à l'oiseau. Biso beta balé, na ba na kotia na tsebi. C'est-à-dire histoire ya ngana abouo, pia, c'est-à-dire encore. En tout cas, félicitations de Marcaï. Ouais, merci. Mais ils appellent la comédien Moussou qui s'est choqué à suspendre bango. C'est-à-dire boyo la liste nango, il va suspendre légalisé par président Mimi à partir de Kili. ACG a déjà caché, c'est-à-dire les comédiens parce que tout le monde il y a la socorro mais elle a comédien Moussou santé la bango eza bien té. Voilà, on a rôle, ben on a boté la pécane à bango, bon, on a calamité na relax binoye. Merci. Merci beaucoup. Papi Kader to salene avant match. Donc hier n'enga prometa ki bino, donc promesse na eza réalisée. Ya on a bengi sous Papi Kader, hier moko alobela selon binae oyo auti ko marqué. Na esa ki bino bo lukanga pe na suka na batu. En tout cas félicitations, kisno simba ki ya makasi. Moi, expérience c'est Zakarat. C'est-à-dire la promettait ba journaliste Benesi banque match au Isaiah 3. Au moins au tel moment na Chakil Bosso après Toché après na Yocha Isusu. Et ça les 3 mariés ba boya ki mo comme ni des aki ya 3. Gloire à Dieu to ko ki sipe 3 ngo. Donc na ba to tika jamais to pour la na bango. Donc na ba déjà match Zaki à 3 monde qui 3-1 match style et 2-1 marié ba boya ki 1 mais 2-1 Bopoli. En tout cas, merci beaucoup, Papi Kader. Oui, merci, très chers internautes. Tokomina Soukaya. Il y a une émission intitulée Loisir. Loisir, on a les lots, Betamaki, comédien, journaliste. Merci, Landega Bozaki et Belé pour Nakolanda Bisso, n'est-ce pas, Janine Kalamba? Ouais. Yepe, score Nabiso, Bisso de Poli, réaction. En tout cas, félicitations à l'artiste et comédien Maloba Baloba qui va saler malgré ton poli, mais tu es moi moko.
pour se défendre. Ma besse tchaki biso 2-0. Mais bache biso toke 2-1. Eza lokwa bache biso ka 1 bi. Bazong seli biso bi auto tchaki CNL. Merci Janine. Mot de la fin nao na ba dédicace. Nga mo pe ba komi. Nga pe na komi journaliste ya komi. Merci beaucoup Vanessa Moussaou, très cher internaute Karane Ezalaka. Bolobi biso toza basal na bino to sala ka bwepoto sepel sabino. Bon zalaka jamais déçu nulle part ailleurs kaka ana CL News TV hein. Talaka na moni NTP probabi Papine Zola Meso hein. Papine Zola Meso. Bambote na yango wana. Un grand merci aussi à Christelle Mamoulumpungu ouais. Pour yepé tozane ana kata terrain malgré to poli. Dans la biso décide pour balobi hein. Tout mukili tour à tour. Talaka ndezalaka hein. Na moni pe papi mfwa depuis Allemagne. Depuis Allemagne bambote no yango wana Michael Adasa talaka ma copine na ina katakin yepa yaki ko assister biso na match hein ba gros coucou no yango wana Michael Adasa. Un grand merci à Papi Nzofo. Patrick Nzofo hein Patrick Nzofo un grand merci na yo. Donc boza tellement belé ba gros coucou na bino yango wana. Merci Janine abengani Janine. Merci à Leoulama Edo Makanda, Leoulama Edo Makanda, ba mbote ba salutation na yo. Un grand merci à Papa Social Célé Dubois, Papa Social, bah merci Nayo, merci à Papi Mvama, merci à Jacques Bodja, merci à Joseph Delille, merci à Daniel Kusangana et Nadine Kusangana à Grenoble, merci à vous tous. Restez branchés, restez scotchés à votre chaîne CL News TV, ainsi à Makassi, merci à Monica Chilangandou, bon séjour à Kin, Monica Chilangandou, bon séjour à Kin, merci à vous tous. Merci à Amiel Moulofa, merci à Golo Mayala, vraiment na suka, tokutani parce que Oeza Ajmelko, association Nabino, au Bolinga Kamini, tokutani la prochaine. Bye bye.